Mobali nanga Pablo nga na yebi. Papa oyete. O mobali nanga ba changer nga ye. Mobali nanga zaka boyete. Tebisanga, amobala génération na yo. Obenganga po nga. Tina tuni yo yebisanga. Yebi mobali te o mama osetula. Fo ayeba. Yo sambela. Chantre ya yembela ka Nzambe ye. Matete. Mutu ayembela ka Nzambe ko linga mobala. Suzu yo. So potira Pablo na pollution nzoto. Wana yebisi yo. Na so eloko te. Oyebi nga te. So disa mama na yebi yo te. Mwana mwasi oyo banda tulingani nga naye na 4 ans ya pamba leo na komi na mabele. Effort na ngai penza te. Discussion muke akwanga tina bokuingila nanga. Palo da mwasi aleki ngai. Nani nga na banga lupangu. Hili nga so blo lupangu. Na mbongo ya pesa kinga. Papa tena nga Tena tuna nga ngai so blo lupangu. Ezana mama mususu ekutana na kati ya ndako ya libala. Oyo bakoki koyebiso te kisala. Ezaka à travers mayele ya bomoto nde ko comprendre que na moni mobali na nga faiblesse neza place boye. Ngai funa epole na côté. Na ndako ya libala mwasi esengeli azala douce. Bali moko te na kati ya mokilo bakosa ote azala na mbongo, azala soki ndenge nini. Soki kana ndako ya libala azana kimia te mama bakosa ata asambela aokima libala. Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes qui pleurent, avenir ya ba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Bozale belé bozola na biso na kati ya Chebiso télévision na émission malamu bosepela nango bravo Jésus. Nzambe alola apambola bino ebele ska bozali Nzambe mapambola pambola bandeko nyonso bana na biso Nzambe apambola bino. Topesi encore merci na président Cheikh Mukadi eske Malidi Mukadi. Topesi bino en tout cas merci beaucoup pour na musala malamu et puis pour na musala bopesi biso Nzambe apambola bino ainsi que topesi encore une fois notre cordon na kombo Eliash est-ce que Dinish Mosolo Yanono, Thomas Fabien, sans oublier ma conseil que j'aime beaucoup na combo, il y a Witch Clarisse, Nzamba Pambola, ainsi que Maman Mireille Walo, Nzamba Pambola pour na climatiser, en tout cas Toko Yoka Kitoko, Nzamba Pambola yo. Bilo bonnet au lingi, bien satir bonnet au lingi, soko ngo soutenir biso, salama kam obaninga msuba ko salaka. Ko fanda ka on a peut-être pour commenter, ko fanda ka on a peut-être pour kolobaloba, mais tu as besoin 10 francs, 20 francs pour y contribuer pour que musala oyo et kende encore une fois liboso. Ba membre nyonso ya bravo ya soutien bravo Jésus nzamba pambola bino est-ce que to bosani te orphelinat les âmes qui pleurent to bosani yango te boya bo soutenir biso pour que musala oyo ekende vraiment liboso lelo je crois eza masolo ezali ya kobe bapeza ya koyina nena ba chaque fois
Bravo Jésus n'a évité ça problème nini. Surtout là li to la muki, il y a toujours des appels, papa, toi là ba problème, toi li kambu, toi li kambu. Toyambi appelle moko ya maman, c'est vraiment maman moko, abete biso li solo. Et ça biso pasi makasi. Mais na rolinga vraiment to landa maman na bokebi nyonso. S'il te plaît, ndeko nanga to landa ye na bokebi nyonso. Landa li solo oyo. Ngano tozwa leso ko critiquer te landa lisolo oyo ngano tozwa leso et nzambo zanga te ko pambola yo. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Boni maman. Mukie. Kombo nani maman? Kombo na mama tete. Mama tete osambelaka? Nasambela papa. Osambela même le comme so na ba doute. Tena lobaka boy. Olbaka boy. Ok, maman tete. Toko prier avant que likambo benga biso yebisa biso ngo toko sambela. Eza problème te. Maman tete. To sambeli, nzamba makoki no stopper so merci. Tout qui m'a na sala boko na yo. Dieu de grâce, nous en a besoin que lilo, tu en as besoin mité ma batteuse à la réparer par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ par la foi, de te le dire. Amen. Amen. Maman Tété. Papa. Merci beaucoup. Moi, c'est le prophète Eric Samuel Eric. Nakombola mama Tété. Papa nde na yeboye parce que mutema na ngeza na kimia te. Naza na kimia te po ngani naza boye na mobali nanga to uti musika vraiment. Mobali nanga linga ngai nazala vraiment jeune fille. Mwana mukie nandaka tata mama. Papa nanga bana pe ko s'occuper nanga malamu. Menga lokwa na linga mobali nanga to na lingi mobali tozo vanda mobali nanga zotanga ngai pe nazo soutenir na bambongo papa na ngai. Kufutele ba transport akoya pa nanga bwesi la bis na opesa mbongo na mbonga papa nanga. Vanda mbali nanga ko se présenter pa na biso tititi libala to vena mobali. Na mobali nanga papa to boti bana misato. Mobali nanga to bandi na ye na pasi. Oyo peut-être moi si musoko kako supporter te mais nga na supporta pona nini na linga mobali nanga. Betapi ni oto leki nga na mobali nanga te. Betapi ya souffrance. Mais mobali lokola koma eko sala komi kozwa mbongo na bandi ko remarquer mobali nanga bandi ko changer. Malembe. Na bandi ko tala te. Mobali nanga Pablo nga na yebi. Papa oyete. O mobali nanga ba changer nga ye. Mobali nanga zaka boye te. Mobali nanga komi koya ba retard na ndako. Papa na loba te. Na bandi ko tala na sali nini. Mobali nga na sali nini papa. Na lobi te. Na kotika boye te fona landela na yeba. Pourquoi mobali a changé? Totalement, papa mobile a changé totalement. A opesa nga sumbongo malamu te, a okipe su bana na ndako malamu te. Nazo yeba te za nini. Kande baloba les murs ont les oreilles. Na fandi batamukilo bayoka batumawa, batali mobile nga na bandai na na passe. Na boti na ebana batu bayi koyebisa nga. Mama Tété. Yo ningo fandi boy. Mobile no Pablo. Azwa mwasi moko boy na komba Suzi. Papa nandimete mobile nanga. Mobile nanga pasi. Nini tolekisi nga la mobile yote. Naso yeba memba mbonga mobile nanga. Ya papa nanga la ndako. Pona pesa mobile nanga ba transport. Mobile nanga so basila bis. Afuta ba transport. Papa mobile nanga balukela nga. Ngala sali edini. Mobile nanga ko linga mwasi mususu. Na komba Suzi. Papa botela nga likambo yo. Botela nga nazo mona pasi na bala na ndako. Papa nga mona ba recherche na ngai. Na bengi ye. Pona telefone mobile nanga papa. Na moni ba conversation nyonso. O ba sololaka. Na comprendre que ya solo pena mobali azalaka na ye. Na bengi ye na bisuzi. Mobali yo so landa za marié. Père de 3 enfants.
Oyebi mobali obisika tobandinga na ete. Mama olingi basala ote kosala moninga te. Suzi awangani. Suzi andimi te awangani. Mais bato bayebisinga makambo natali pe telefone ya mobali namoni pe makambo eza ya solo. Papa yango moni ngai pasi na motema na nga na ota mobali na nga tobanda nde na pasi. Papa tikanga ake kobala mwasi bususu. Papa nga na osuka yapi na bana. Na osuka yapi na bana ngai. Yango moni ngai nde na ye awa. Na ye apo bosunga nga. Bobengelanga mwana mwasi Suzi. Atika libala na nga kimia. Nga na koprete mobali na nga te. Nakoki jamais koprete mobali na nga. Papa na sali boye. Pola mwa mobali o Pablo. Na nyo kwami. Kibolenge na nge le kaka na ye. Mobali musu na vi na ye biete. Siko Suzi abotola mobali. Papa na opermettre ngote. Yo na ye bosunga ngai. Botika nga te. Botika nga na pasi te papa. Botika nga te na pasi oyo. Nde naza boye butu na moi papa na olala te. Butu na moi na olala te. Nazo mitungisama makasi. Pona pasi ya mobali na nga kotala. Bisiko to uti. Nga nazangi ka mobali boye. Nazanga ka mobali na nga boye. Papa na okoka te. Na okoka te papa. Yo na ebo sunga ngai. Merci beaucoup. Maman, Tété? Oui, maman Tété. Maman Tété, merci. À tout le temps, Loba. On a toutes nos questions. Ça fait combien de temps on remarqué Babilo comme la Katsanda Kunayo? Bon, banana remarqué, et que ça a ba, si on a calculé bien, après 2 ans. Pas 2 ans. Au moins, mobile a changé. Mobile kobima, comme il y a 23e, mobile n'a pas la bonne côté. Mobile n'a pas soka bimi, RL qui faut benga. Mobile kobima, kangi téléphone, so RK, kangi téléphone, so ko tourner ko kata mamangala mabe. Nga mona ko comprendre que mobile n'a pas changé. Aux 8 ans, on fait une entre nous, pour tourner, pourquoi changer, pourquoi on est où avant, il y a sauté avant, et aux 8 ans, on a. Papa, ça mobile n'a pas fait Faut dire combien de fois. la fin d'ici, mbala na mbala. Mobile a zone makate. Non, non, par rapport au comportement n'est changé. Aux 8 ans, on fait ça, il y a côté attaquer une femme. Oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il y a bonheur. Aux Oui. 8 ans, il y a cela. Mon comportement va changer. Est-ce qu'aux 8 ans, il y a binomi balé au fan, c'est binomi balé, bobo temps na misu. Au tourner le roni ni sali qui peut changer. Aux 8 ans, là. Papa na vandi sa ka 2 fois. Na vandi sa ye, na tuna ye. Aibisanga eloko te. Ona za makambo nazo sala na makambo nazo sala. Makambo nazo sala na yebite. Soki ayeta mso retard. To vanda to sola alinga sute. Omona makele le fo bima na ndako. Pona ko inviter na vandi sa ke sute. Na vandi sa ke sute. Po soki na vandi sa compréhension fait kota entre nga na ye. Na dai ko linga te bana bayo ka tous les temps ngane makelele na vandi sa kana nga suyete. Démarche ni osali pona koluka badai baza proche ne pour me rapport sur l'année autour na bango qu'est-ce qu'il y a osali démarche wana te. En tout cas lokuta mabete papa na sai ba démarche wana te. Na sali yango te. Ngai na fréquentaka na nga vraiment ba camarade ya mobali na nga te na fréquentaka bango te po na comprendre ki ba te ya kaite. Yango moni ngai na sola pe na bango te. Na kati ndako na bino boza pe temps prière en famille auparavant te katana. Papa lokuta mabete vraiment prière vraiment les kate na ndako Papa vi makambo pe so leka na ndako en tout cas na koma très décis. Même prière pe ko tinga bolembu église pe na ko kende te po mutemi za na kimia te. Mutemi ana kimia te papa no sambela ndeni. Mutemi ana kimia te. Ono sambela sika mona papa tambolingana ni to na sambela kwa na ye. Te ya sambela na ndenge na ye ngabe na sambela na ndenge na nga. Bona ba église ba dimanche. Okenda kilte sika mona te. Te. Nga za église na sambela ka. Il va na église na sambela. Bo ye pa tuka lukuta mabite na mona na pesa kende église te. Banda bo banda na ye. Na mona kate ngam na memi na makasi. Na ye moko pena boye bon. Na mona te. Mona te. Au ça peut fort au gagner mbali na yo en tant qu'une chrétienne. Na sale fort, toi tu sais qui ni bandeli. Non ça be fort.
mais sikoyo mutu alingi ne kosambela te so na bengi ye tokende église alingaka te. Otrouva famille na été bandeko na ye mpona koyebisa bango comportement ndeko na bango. Bon eza na bandeko ne mosusu tosola na bango bien mpona partageaki na bango mpe bamakambo alobi na nga te nalemba te nateyaka ye kaka bango mpe bakoteya ye. Bon nayebi te soki basola ndeni na bango mpo wana eza famille na ye place baosola nga na ozala te. Banda comportement ba échanger osoneka 2 fois tezi bwana na kati ndako moko mama tete est-ce que ezalaka papa courre ezoleka su malamu te nga na mobali courre ezoleka su malamu te nde tozalaki na ye tozalaka su bongo te akoma koinvite nga na makambo ebele makambo su mona aloba ngo eza te talaka akoma koinvite nga presque na makambo ebele papa ya motuya oyo nga na yeli awa mobali na nga Pablo ifa fandisa ngai yebisa ngai ke ngai na pona biloko nini oyo eza na kati ya ndako na sepe na zwa nalinga salela nga nini mpo ngai na ye tokabwana papa bato bayebisanga ke mobali na yo akende kopredote fille wana nani Suzy oyo na olobela la fille ya question Suzy mobali na nga azwi courage oyebisanga ke ngai na ye tokabwana place naye koconfirme ke ya solo makambo oyo ngai na yoki eza vraiment ya lokota te papa ngai naboti bana misato na mobali tobayi na ye na pasi mobali wana tika nga mpo ake ebala mwasi moko boye oyo ayebi source ya mobali na nga te mpo mobali na nga komosimba mwa mbongo ye aya asepela na libala na ngai matete nayoki mamu nyonso olobi oza na raison na yo parce que mobali na yo bobwamini ekala parce nini babata ya mabe ya malamu tututututu na ocomprendre ti mobali azwa temps ya kofandisa koyebi soki bino ifo bokabwana est ce que na yo moko osali examen de conscience te na yo moko est ce que oza na défaut moko te soit des fois permettre mbali pour mbali akofandisa opamba te c'est qu'il y a quelque chose ezali na yo mo matete rien c'est-à-dire oza vraiment se connaître eloko moko te papa défaut neti ndi otalanga boye na défaut non je n'ai pas dit défaut par rapport à monsieur ya concurrence défaut non peut-être non je suis en train de parler par rapport à ndako na bino libala eloko nini pour parce que vous êtes mbali malamu papa so d'emblée comme ça dans 2 ans mobala abiki bino il faut bokabwana et puis on le vérifie comment aller na mwasi moko boye eloni etiniki mbali na ya tika ya keni kolinga libanda na yo moko mama tete selo yo moko so fandi pe na yo mozo tala nga mama tete na bani mbali na nga pasi mobali na nga bilibanda ndenge nini na yo moko est-ce que vous en comment dirais-je est-ce que on est loko moko te permettre que satana kota pour mbala malibanda y a rien lobaki satana kota ndingo lobi po ngala mobali nga toboti bana 3 tangu ya mona kinga soki na ba défaut ndongo zo loba soki na mabe moko patongo koma na bana misato lelo boti singa bana 3 ala bana mona ba défaut pananga ba défaut netini na yebite na vandaka ne bien ndenge mwasi avandaka na mobali na ndako na sela ka nyonso na yebite no moko lobi satana tamuso akoti pona ko détruire libala nanga satana na ne souci papa buna bien muto azo ko détruire libala ya mutu to benga enani to azo détruire libala ya po ngai nde na zaboye nazo yeba ke mobali wana azana mwasi na bana alingi nga papa na ko linga te no linga te pona episa ki suzi o lingi te basala yo ko sala ngote na muninga information souci wana ozoki yango epa nani loko eza émission nali quand même oyepe kobisa biso bona pe alukuta mabete na obomba te eza muninga moko ya mobali na ngai bazala na ye nde mtu akoyebisanga abe na ngai bomba ngai ayebisi ngai nde ngai moko nazwaki telefone ya mobali na ngai na WhatsApp namoni ba conversation nyonso na Suzy apose numéro bengi nazwi numéro na bengi Suzy na talisi ye na kebisi ye mobali ozolanda za marié na munoko ne kaka ayebi te mais eza ya solo eza ya solo ba conversation ya makambo bolingo ya makambo nyonso
papa nyonso naloba wa te ya makambo nyonso papa nga kolinga te na près de mobali na nga kaka boye na pete kaka boye papa na kolinga te yango moninga na ye awa fo bobengela nga Suzi pota mosusu awa akomona kete mobali ya batu ya mama tete na sani na tika bebi ke mukile emoni susi na nga yango wana adresse à Suzi oyebi te mais quand même numéro na ende aux yeux yango pesi papa so na yebeka adresse à Suzi mbele kala sina kende pa bango mbele kala mama tete osali sa ata bapriere moti na kati ya ndako no papa onde kopote mobali no tika osalisa yango te parce que mpe mayelaki mama na losambo papa wana ni nasalisa te oye mama na bravo Jésus. Ok, merci beaucoup balende balandi. Je crois Toto Landa mama tete comment azali azana souci par rapport à mobile na ye nga sundola bi ki fa kabona parce que il s'agit moi c'est mususu voilà c'est le ba dire maman nga na yebi yango te et kombo pe ya moi si mama kangi yango yebi ke kombo ya moi sa ko ba souci maintenant ya umeli na mobile na ye bani ko na mobile na ye ayi bano ibere ba mbongo mais lelo yo après avoir ko botie bana misato mobile ba mba ba kabona yango mama nga tuna okende wapi na bana misato puis HCCKI okende wapi azana besoin bengele ya souci pour abengaki na téléphone pour ba atika mobali ya so abiki yena mobali ya ebite mais azala ba preuve tangible les hôtels ça que yena na mobali na yena masuzi bazaka mwasi na mobali et puis mobali déjà ça akeda ko prédoter azala ba kabona ya mama lobi na lingi na ngai kimia na za juste na benga mama suzi za na kata plateau pour na solola na ye ouais de vibo ya mona masuzi na ebite numéro azu to ko benga ezaka ka ye mama suzi yango tope na ebite to kozwa nani wana to ebite en tout cas bande obalandi elle tourne l'émission avec beaucoup d'attention. Tourne avec quoi ba souk sinino et celle qui mobile à l'oba. Bon mais bakabona. Et l'on est poussé mbala linga libanda pour maman habite yebi l'autre côté. Azar malam na mobile na ye. Azar malam mais ça fait 2 ans. Mais l'autre mot tikenga abi comportement battant changer à fin de mobile 2 fois. Na habité 2 fois pourquoi? Tant quand il y a un problème, il faut faire ça plusieurs fois. Mais 2 fois. Et l'on est poussé à faire ça 2 fois. Tu habité. Mais tu vois bango Tout la publicité il y a orphelinat, les âmes qui plaît, et puis Simanango, to côté ça souci pour te mettre ko évoluer, to eba vraiment et l'on est s'est passé entre ya souci na maman tete est-ce que réellement souci bazana mon stambal na mobile wa maman tete to ko eba ngo awa. To la publicité na c'est publicité ne to zonga. Merci beaucoup. Sala, juste, ya bolingo, pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, yaba orphelin. Ok, bande Walandi, je crois tout la publicité orphelinat, les âmes qui pleurent, de Tolbaki Kaka. Tu as besoin de soutien à Bino. En tout cas, vraiment, tu as besoin de soutien à Bino. Ndeko baza pena na motema ya compassion ya ko aider bano baza ba demini bano bazo tambolaka en tout cas $100 200 300 400 na yo ça peut aussi ya ko aider bano yo ba fanda balia ba mena bazonga ba classe bazala malamu lokola bano yo zana kata ndako opesa ba musicien ba boaka yo mais vino yo changer te mais bilobi il est le père des orphelins mutono soit aidaka bano abitike nzambe pas sunga kaye donc on a lingo sunga vraiment les âmes qui plaît benga numéro oyo ezali wana benga papa chic benga Thomas Fabien benga Mawich en tout cas benga tinda contribution na yo pour que aider na bana oyo en tout cas fitumba na bitinda contribution na yo pour aider na bana oyo bofanda kimia te mama Mireille malgré climatiseur mais soutien na yo pe na kati ya bana oyo ça peut aussi nous aider pour que bana o bazo ya kolia na ya komela muto na problème ya kobota problème ya libala o problème musala soutenir les âmes qui plaît nzamba ko fungula yo musala na yo kene liboso pe nzamba fungula mabota na nzamba po afungula musala na yo
soutenir bana oyo nzambe aza topambola yo. Je crois opesa biso numéro ya mama Suzy. Numéro opesa biso si tobengi déjà mama Suzy azali awa nalingi mama tete Papa. et comment on a yo ngana prophète wa très colérique kanda epesa la solution te wamna na ibisa yo tangu yo oye a kata chaîne biso tobengi biso poto solo solution et l'on a ibisa yo que tu es une grande dame ni pesa valeur ya grande dame na yo na bande encore une fois kanda epesa la solution te poko mona yo wa très colérique solo lo osalelo mwa mabe awa ndeko na mwa suta kwe akufi yebake na biso na yo tozana problème ebisinga ko sambela maka osu tembelo osambela te mais ozana fruit ya ba chrétienne donc tu dois au faut l'accepter que tu es une chrétienne nalingo rassurer loko mama s'il te plaît na ebite su beaucoup temps de yabo face à face na mwana mwasi yango Te papa na benga ye une fois na yebso vérité que na benga ye na lobela ye voilà akoma kiso nazo benga ye aliso ko yamba téléphone te yango esali ke na yawa yana lobi je komba liboso na yo na yebosa nini bomonda na boye OK yana na yebisa yo ke il faut avoir un grand cœur maman za mtema mune maman za kosiate maman za ka fleuve fleuve ya babiloko nyonso na lingi o brutaliser mona bato ya mwasi te parce que yebi ote yo po yebi ete bokuta na awa loko permettre na kokotsa e po mezate merci beaucoup. OK na Régis qui vous après beaucoup de ça maman Suzy rapidement à Kota. Suzy. Poti papa. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va? Bonjour maman. Je vais placer au fond. Merci beaucoup. Ma Suzy bonne, vous allez bien? Ça va bien, mais la monde va bien ngaka brisque. Na ebite mission va bien non le bilasini. Biso awa tezaka juste tolobela la mingi makambo tosaka na vie tosala la promotion ya mamuto asala na vie peut-être koteka peut-être que mutu na boutique des missions tosalaka vraiment yango wana yango tozaka pe mutu aza pe expérimenté na musala mutu asala ne totiaka ye et puis tobenga pe invité musu tosola na ye papa musala asalaka te yango wana nayebi te mama Suzy osalaka nini na vie? Bon, naza bonne. Aux abonnes. ngai na bonne. OK. Aux abonnes? Oui. Ça fait combien de temps au ça? Bah 3 ans déjà. 3 ans 3 déjà. ans. OK, d'accord. Et l'on est pour ça que au salam ya au salabon. Bon, la bande ko tsa ba demande. To banda rozela ebima. So bazwe na biso te bazwe ba misusu. Dina préféré na salango po sunganga na makambo. Osez pas na yo, osez pas mobali to osez pas la bino. Bazé pas biso. Osez de na mobali? Azanae. OK. Ba risque de ça na bino ya kozala la bonne n'est pas un moutou. Vous avez un risque. Vous êtes encore trop jeune fille. Hein? Pas risque ya kanango. Papa, pardon, s'il vous plaît. Vous pouvez permettre de na soanaye. Non, c'est la maman. Naïbsa Kyo, déjà qui a quand même un grand cœur. Benga Gibiso, tout ça a démarche na biso. Et tout ça liam. Vous avez vraiment la montée okita. Problème. S'il te plaît. Non. Biso tout cela na biso. Te papa problème ezali aye bambala mo papa ke de mulaye mama tete na yebi te sono ba mabe oui mama tete mwana sko musala na mona na sala yango sute comment yo na problème na pas elimbi sanga papa merci beaucoup mama tete merci vous avez un risque Ba risque za ngo ebele to supporter kaka ota la place au lieu lande yango wana la benga no kitu wapi. Merci beaucoup. Vous avez la Nasambela. Vous avez une chrétienne. Naza chantre. Oh, oui, me rappelle. Oh, wow. En tout cas, Nzamba Pambola yo. Merci. Merci beaucoup, maman. Ma Suzy. Ma Suzy, bi maman, na? Naimité, hein?
oyebi te Oui. ata na nzela ni fois okutika okutana te natika kokutana na ye te na nzela oyebi pe te nayebi ete mama tete so mona pena masui boye vraiment boye en face papa na WhatsApp namona ye nde namoneli ye boye na WhatsApp na boye bokeseni ezali ezali mpona boye kotala suzi boye nde naomona suzi mama boye tete s'il te plaît papa pardon s'il vous plaît oui akokai nanga na eloko te non mama tete non mama tete Suzi. mama tete papa là pardon non là soki okomi bola na opermettre yango te elimbisa ngai papa nasengi ope na pardon merci beaucoup permettre ngai tosoloka bana na nzambe papa naboyi te eh. suzi oyebi moto abengaka omokolo mosusu ngai nabenga omokolo mosusu nazoyeba mpenza te naoyeba te mpona kotalisa yo ke mobali oyo ozozala na ye Pablo aza marie makanisi ezongi kasi ko nayebi ende te makanisi ezongi talanga suzi talanga totalana yosa moso oza elombe te oza elombe mpo kolinga mobali na ngai nde naza boye nde oza boye suzi nakotala elongi na yo boye nakotala ngai Pablo mobala age na yo te yebisanga amobala génération na yo obenganga mpo fanga tina tuni yo yebisanga nayebi mobali te mama osetula nalingi mobali ya osetula batete papa na ngai motema ezosuka est-ce que on peut mettre dans les questions parce que yo kene mo nanga mabe papa ozokende ngo malembe façon ozokende na ye papa niti ozokoadore ye fo ayeba mabe na ye non fo ayeba yo sambela chantre ye ayembelaka nzambe ye matete moto ayembelaka nzambe akolinga mobala motu moto ayembelaka nzambe naopesa barespect omoni mobali oyo olingi nga nde mwasi na ye mama okokanga te oyoki okokoka te mpo mobali wana okozala na ye te wana nga nayebisi yo matete yo kene directement tokopesa quand même pe parole toyokaki yo ok mama Suzi oyebi papa Pablo nayebi aza na epa na yo amobali na nga papa moni mwa soda azotumbola nga mama tete omoni azotumbola nga ozomona mama tete Suzi yo likinga na nini yo non matete Suzi babengi nga na répondre ba question ba mais matete tikanga na sala nero ba ke Pablo mobali na ye na présence na nga mobali na nga ko mobali na ye na permettre ye c'est là mama tete s'il te plaît papa aloba su bongo te posa bibona opanza wa soka bibona opanza sikoyo so yeba bongo ne fallait pas benga biso comment tu as solution ndenge ya boye na ça que dit bien na ça que très bien avant la bonne émission na ça que zala na motema munene parce que titi na mona doit très collé pardon papa na yuki ok merci beaucoup fana na bien na ngozo na bien fana bien papa nga linga na Pablo na linga na ye atika oyebisanga te ke ana mwasi nakenda epa na bango tolekisi si ba 22 ans ndi nazonga ndako natikali omonela mwasi te tovanda epa na bango na bakamarade na ye apart wana nayebi lisu te est-ce que papa Pablo azwa tenté à kosula na yo te ke non aza occupé aza père il y a 3 enfants aza na mwasi na tika kosula nango te asola na ngai tinga mokutu msu bape msusu ekota na silika na kanisa msu bamakangu ka libanda nde babengaka te likangu nde ngai mama te bamakangu likangu nde ngati bamakangu likangu nde nga est-ce que on a mode étation mabe makasi ko mokota fanda papa eza étation mabe te papa biloko azoloba bana nko po azomona nga mama tete omoni ntango yo bengi biso na bravo Jésus ya poto peso solution mais ntango ozokenda brutalité wana solution moko bima ça obie ke kanda epesaka nango solution moko te ya na otuna ye na besoin ye à répondre nga poto baneni ya kozwa solution ya likambo mais ntango ebandi kokende ko ozokende wana tozwa solution moko te mama tete na ngai et puis yo sambela ye pa sambelaka ti asambela ya solo te po mutu asambela kolinga mobala mutu est-ce que mutu asambelaka d'accord na bo condamné ou na bo po condamné pe na condamné mama Suzi oui papa vous savez na mbaino combien de temps ça il y a 4 ans vous savez il y a 4 ans oui 4 ans bino baina ye ozomona sikoyo biloko ya boye mama tete 4 ans ozomona sikoyo biloko ya boye nga na supporte Suzi yo
so continue Pablo na pollution nzoto wana yebisi yo na so eloko te oyebi nga te so disa mama na yebi yo te mama oyebi mpe nga te na yebi soki oyebi nga te mais soki okoyeba nga nasali na ye 4 ans azali na elo te yo nde okomisi na eloko na ngai oyo na osala ya pasi so bafuti nga mbongo na nga na bombi mpe nalia nyonso te nalia ngulu te na bombi na oyo apesa nga $100 na longola ata $20 80 na bombi $100 ya tata na ona mama na yo oyoki opesa kopesa ya tata na ona mama na yo mobali wana osika bazali kozwila mbongo oyebi te ndenge azwili mbongo oyebi te mposa tangela bekasi ozala te suzoyokila biso ozala te yo obokola bana nga na tulu soki okokisi obokola bana nga wana okosi oyoki wana okosi naseka toke mama oui na mayele na ngai oyo nazali nango mpo natuna ya mobali na ngai natuni ye makanisi nini oyo ozala nango apesi ngai ayebisi ngai bino lelo te nde le jour moko na ye obenga ye bongo na bandaki kobomba wana ekoma ebele na ye obenga ye nayebisi eke nde eza boye fo tosomba mabele tosombi lopango ekanda kutu eza na maboko na ye. Merci beaucoup Masusi. Ata na telefone na ye utikala jamais pour vérifier kotala des fois qu'on soit moi basignon no neto lobaka ba indice ko permettre que mon ata mama tete na bana to bafandi ensemble utikala komona ngote na telefone noyoka ngoka awa noyoka ngo pepa na ye epa ya ye mobali atikala oyebisanga te ke aza na bana aza na mwasi mpo ngai ayebi na akanga moko papa yo moyebi bakonseil bapesa biso na eglise ngai bayebisa ngai na kosimba telefone na mobali na ngai te mpo na confiance ya mobali na ngai na confiance bayebisa ko ngai nasimba telefone na mobali mais mobali na ngai moko fona contrôler telefone na ye mais oui est-ce que ye makambo alobi eza makambo ya zoba aloba papa question na tala mwana oyo yo lingo oloba na ngai nini yo osaka nanga ngai nateli mpena boye susi yo kokai na ngai na nini yo eza mpuka epa na ngati pablo atata mobimba epa na yo nga so natali vene ya liboso nga nalongolaka na pablo so nakalikile bane simo na nga eza yo te nakoza mwana yo te tala susi ozobika mpo tozawa oyoki tala mwana oyo tufinyama tala pardon limbisanga mwana fana talisa ye ndenge nashofaka natalisa ye otalisanga lelo te azodeborde ozobika ozobika nayebisi yo si réellement azalaki mwana obima libana na okale olibana wana yebisi yo c'est-à-dire quoi donc matete yo pesi biso limero tobenga susi po bakambo okale libanda na esako beke soki mwana basi azwi problème na biso na yo na kolo chaîne toza na problème bayebaki tolinga mobali ya bato eza mate oza na besoin ke topesa solution mais on dit que non okale libanda papa wani mpona beta ye obeta ye oui c'est-à-dire mpo ayebaki alinga mobali ya bato matete nalinga mobali ya bato te olinga mobali ya bato mama oyoki na age na yo baotopwede tengaka kala te tala ndenge na zabu olingi mobali baotopwede tengaka kala te na produce nini nga babalanga pablo abalanga ebiso te kasi nga mpe kala te abalanga kala te na ezosila te papa ndenge azorépondre mpenga nde kanda matete donc azolobaka biso mpenga mpena kanda makasi zela matete ngai nazokondani yo te obengi po tozwa solution ya likambo c'est-à-dire yo omoni terrain na malamu omoni ya kobeta susi ndenge obenga ye na chaîne na biso mpo luka moye obeta ye to soit yo olukaki nde mpo ke réconciliation ekota mpo yeme koyeba secret nango répondre nga wana oluka moyen dans les moyens facile na yo mpo mona mwana bato obeta ye nde ezali chez biso te nga nalingaka ya nde awa mpo aloba awa ke mobali atiki oyo anga susi yango wana yango nayelaki awa mais ye pas reconnaître que no papa Pablo azana mwasi ya reconnaître yebaki na komona eza synonyme te ki ya confirmer papa yo komo kotela ye non so natali bien non je n'ai pas dit ça na bibongo te je crois la dit très bien mambalobi mobala tsela obeta te ke azala kananda ku ya libala azala na mwasi kasi siko ayebisi bakabona kana pata 22 ne ba air wana yimbala zonga na ndako kade ya kanga kaiba air wana nda zonga pa na 23 siko ayebi mais ya benza de mundu zosekana ndozo maitanga ka kanda kanda ozoseka ndozo maitanga kanda ozobika mais papa na ngai regrette makasi vraiment so na yeba eza bo na linga na ya na ngai te non Masuzaki ya solo tant na yebisa ki okay biyona mobali so na
mpona okende na famille na bango te mpo so okende yango oyeba makambo oyo papa Ok, na basemeki famille. kinsekwa basemeki soki ndenge alobi takendaka kuna basemeki kinsekwa est ce que baka mpe mpa na yo basemeki yango bayaka babeta mpe Bayaka. lisolo mpe te babeta te apart kaka camarade papa ntango na olongo wana okende mpe kuna oki osani te nokesio na bango ok je crois pour que tosisa likambo oyo nyonso opesa so numéro ya papa Pablo opesa so numéro na ye donc aza déjà na bakotela biso ya papa nga nde Pablo. na abona Ok. otika ye te na olinge makasi topesa su bolingo donc na matie su niveau ya bolingo papa ozoyoka non non tokotisa ye kasi papa ozomona mpona motu oyo acréé problème oyo eza ye papa Pablo tokotisa ye po ok c'est bon parce que totranche likambo ok bokotisa so papa Pablo rapidement bokotisa biso ya kota naza na besoin des autres te mama tete naa na besoin des autres te naozonga mingi mpa na yo te mwana moso ozolinga alakisaki ye aza mwasi bon, ok lokasi olinga alakisaki aza mwasi toyebana eza papa salela Pablo comportement Eh. mama toyebana nga change comportement salela non comportement papa Pablo déjà papa Pablo bote yaka s'il te plaît papa Pablo s'il te plaît yaka papa yaka papa Pablo yaka ça va oza bien omemi politesse na yo awa tina tv ah tu vois namema c'est un te journaliste te ngai nalongo tete nakomi suzi maman s'il te plaît maman tala vraiment obengi biso poto mama tete na ezoyeba te likambo nini papa pardon oza s'il na vous plaît. besoin solution mama tete batraita likambo boye te nayebisaki yo mwasi azalaka fleuve aza koseya te papa s'il te plaît zwa na place ofanda nakozwa place mais quel que boyete soit bapétise amoyete na même miso nanga même mon si frère quel que soit y a un problème tu peux pas commencer ya kobanda komisa oyo maloba oyo ya mabe boye po echoke moto non oyebi makambo mwasi azosala na ndako Ok, zwa na naza place motu moko te nakokóma ntina baniveau ok oyo zwa na place ofanda okobangisa motu te mama tete fanda merci papa et en plus osali mwa plan moko boye banini tout ça po bayokela mawa papa Pablo tu vas payer ça eh pablo onosani teyebisaka onosani mama tete papa papa Pablo monsieur le journaliste mama Suzy likambo moto akokata ngo eza yo pourquoi okata yango parce que mama tete a constaté il y a quelque chose oyo bandi kose passé na kati ya ndako na ye ça fait déjà 2 ans asali bavérification ne papa aye retrouvé ke ndenge oza wana oza susu oyo ozalaka te auparavant na ye me botuni baquestion ebele bayesika no papa nga na mobali nanga problème moko ezali te na nga boya mama Suzy otikala jamais kobeta ye lisolo ke ozalaka na mwasi komona ye tete aza mère de 3 enfants jamais bosani déjà 4 ans me ye mwa aza bozosutuka awa naye te so oyebi yango nayebi yango ka awa azosutuka bakosutuka qu'est-ce qui fait ke otika ndako na yo merci obima libanda oke kolinga elenge mwasi na biso na nkombo ya Suzy aussi ici papa oyo nasilisi merci il faut aye bango pour ke tosisa likambo nyonso awa et pour ke otina koprédote peut-être nayebi te parce que naokupe maloba me naotikino maloba si ozwa deya ta bino mobali bofanda te mosi na mobali bosolola bomeka mpe koarrange likambo eza kose pase nango na bino avant répondre nga na question natunaki yo monsieur le journaliste oui papa omoni ndenge mwasi na nga oyo tete ndenge avandi boye obengi nani nabengi nano mwasi na nga Ok. napesi honneur oyo ekoki na ye merci mpona beaucoup minute oyo d'accord merci bandanga nde tolingana nabali ye na mbongo na nga atikali kovandisa nga ata mokolo moko teki tosolola soki nga nauti mosala ayebi ndeni akolongola nga veste te na bambongo nyonso oyo nga napesaka mwana mwasi oyo nayoka nta mokolo moko teke papa lelo kobimisa te lelo nga naosala boye na bandeko na nga epa na ye bakoma lokola ye nyau bandeko na nga bampuku ok nayebi te nga naza mongala nayebi te bakongo baza bato ya luzitu alors nalukaka luzitu wana namona yango epa na ye namona te ye kolanda nga ntina mosala kopesa bafausse information epa bachef babiloko moko ya bongo
tant mosusu tokomi excusez nga mpona koloba na makambo pas débordé te azopesa ngai ekoki na ngai te mon frère excusez ngai mpona eloko wana toza na tv peut-être bato bazolanda biso bakolobaka yeso nini makambo etali ngai azokipe ngai te voire même makambo na biso ya bokongo ikela nazomona clair te omoni mwana mwasi oyo susi mais c'est les journalistes nzambe apambola ye mwana mwasi oyo banda tolingani nga na ye na 4 ans ya pamba lelo nakomi na mabele effort na ngai penza te mais effort ya mwana mwasi oyo ata yo mo ndenge oza wana olingi mwasi oseni 4 ans yo somi na lupango te mais mwasi azwi ide atali te ke no mobali apesi mbongo alia mbongo nakanisa ozomona mama oyo ndenge aza tala ye ozomona ke aza na santé ya malamu mpona kolakisa ke no azolia bien azolata bien alati baversas biloko mato ya versas babilutu aza bien na kati ya leo bilamba oyo aza nango soki ofungoli valise nango omona bongo te naza na bilamba mosusu nafungoli komwa bapese balia ayebi nde batiaka buma valise te soki ngai na mwa discussion moke na nzoto nayebi te soki bapesa ye bamanzaka ya comelion nayebi te discussion moke na nzoto bilamba ezokata na lokola comelion discussion moke akwanga ntina bokungikela na nga emsu na komoni moye te ata nazalaki na faute te naokita parce que sosi basaisir na bokungikela elembisaka motu moyoza na makasi eza te nazokomprendre te force oyo ebimaka epa na ye na ere ya badiscussion ekóma na banzoto nazwaka tan te nayebi te soki mpo aza engambe bilobaloba nini yango ozosala te na tuni okese bilobaloba ya nini mpona biso eloko oyo te na tuni yo na biso na ye olakisanga nini yo ndo ozana yo olakisanga nini nga naboka kolanga na susi na elo nini nde natelemi talanga bien otala nga na soni tala ngai pabe oyo loko te oyoki wana yebi soki ezo loko te ozo loko te apesa sake na kosimba na nzoto batangi mpenza tangi yo yo na sokoli yo wana yina mbongo tata na ngai nazopesa yo na nzela classe posali mbongo lelo nga su te posali mbongo komi na mbongo nga te suzi nde pabe wana okosi nayebi soki wana okosi yo kasi bokola bana na nga misato na tino question soza bokola bana nga papa tokotala nga na yo nga toketi na suka okoka te omoni divorce oyo ozoluka efisango nayebisi yo yo ozalaka mwa moke kuna po soki ekosala mpe salamela yo benge nazalaka mobali atina te batangi mibali batangi yo mobali azanga ntina yo yongo na sokola yo bande balataka yo pabe yo mobali alataka yo bakamani baseka baya mpa na ngai bazoyebisanga bamakambo ndongo olumbaka sola nzoto sola mapeka pablo batangi bali batangi yo alongba bamobali te liboso na ngai eloko te na mwasi noko aeloko te mpona kopeta ye aeloko te mpa na nga oyoki aeloko te nakasi soki mosakala so nde nini soki ndenge ni suzi basoki koma kitoko bapesi suzi natala bosuzi onde boye eloko oyo mobandisika lelo te olozwa mwasi aleki ngai naninga na banga lupango yo linga ngai asobolo lupango na mbongo oyo apesaki nga te na tuna linga ngai asobolo lupango Sala, Just et Abolingo pour Naba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Le Zam Kupler, Avenir Yaba Orphelin. Wa mobali te, mobali alingi mosa salela ye. Papa mobali te. Maman tete. Oh, papa. Lu pa rien ninga na sombe na mbongo nini? Na mbongo nini? Papa zo kanda na ngezo kita ndo tema katikati. Fala stati nga yebinga. Ayebinga so saka na ko simba yeba bisika na simba ka. Pona kote ka ho a. Na mo tino sa ba papa posa ni. Yo yebinga. Na obinga ya baba yebinga. Kama na bate kama. Yo bana ni yo. Yo bana. Yo bana yo bana. Sisi. Sela. Na ko lakisa yo. Na yebisi yo. Fana s'il te plaît. Non non. Mo tso makenga pa tso tala.
Donc il faut permettre eloko moi c'est pas parce que ça to uti. eloko te ndo eloko. Eloko te koloba. Matete. C'est eloko mona. S'il te plaît, zone place au fan. Matete, pardon. Matete. Matete comme la fan la zone qui te fan. Aso débordé. Fanda kas. Après c'est débordé na ninga Fanda maté. non, OK. Nayoki. Fanda na. Fanda. Matete. Et là on est ça là. Matete, na quoi passer. Et là on est ça là. Matete. Chez la télévision. Fanda. Mais ça batou. Fanda. C'est la tout mais ça batou. Matete. Matete, mais quand même, Fanda non. Yo bengi biso pour traiter les camans. Matete, na mna hotel camans depuis kala. Obezo bi papa nana besoin kimia. Na besoin mbai nanga. Mobali est-ce que basa sa mobali boy. Ata yo moko mama tete na ngai. Papa ya botika ba bisa tu lelo nga ko mabe. Non. Lelo ngai tete na ko mabe pa na ye. Ma tete. Na bana bisa tu bana nga ba mona passe. Bana nga ba lia tu ne ba lia kate. Bana nga ba vivre ne ba vivre te. Pour ba mo su. Bana nga ba su na vie. Non. Ma tete tika lo yo kate. No yo kate papa no yo kate. Papa ba bo mela la chendo. OK. On a cosé. Merci beaucoup. On a cosé ba mbulu salinga na. Na ajo nga ko minango. Ya tika ngai. Aki ko so jeune fille. Mo sa ko kinae. Mo na bosi. Ako kinae nani? Ma tete. Mama tete. Na lingi yo fo. Kimia. Ça appelle kimia. Papa bleu. Papa on va pas pour la fille. Ça va pas pour la fille. La bisi. Nzambe va parler, c'était. Papa bleu. Monsieur Joël. Il y a des ana moi cité. Papa, faut que tu koloba. Amona. Faut que tu koloba komona. Wala faut que tu koloba komona. Wala bisi. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman tété. Seigneur Jésus. Ma tété. J'en ai place au fan, s'il te plaît. Ma tété, pardon, oui. D'accord, qui tu t'es fan. Merci. T'es pardon, ma tété. T'es aux avalés. Le parent va s'appliquer au web. Le parent va s'arrêter la pizza, la macapaille, la gomme. Maman tété. J'en ai place au fan. Ok. Fan d'ama. Papa Pablo. Oh, na moni plan moko ezaki ma créé na kuta na bilo moko boye. Papa Pablo. Mais comment? Papa Pablo. Tokata mwezayo. Mais na okata comment tant ya azo pela ndenge wana. Et puis une émission, il y a aussi pendant tout temps la identité, ndenge za la kutina ndako. Devant yo. Oui, moi aussi. Natira moi ça le ba ebele. Mobali ya ba ko fan la kimia ba ko se maîtriser des choses. Moi si nyoso eza ninte ya eza mutema ndeyo sali pasi. Pour menacer manifester. Pour soit linga ki otako na chaîne te. Ya pasi. Parce que yé pas le bible à côté kayote. A linga sou makasi. Yé pas bina bana misato. Et pour qu'il y ait processus qui il y a divorce. Papa Pablo. Hein? Bande Kobalandi. En tout cas, likambo il faut te bien toute ma famille. Il faut y avoir toi na pasteur pour te banini à côté de likambo. Pour moi la moi sa fan là innocente. Ayebele au monde. Asa si pris na makambo amoni. Si pris na makambo amoni. Asa innocente. Pour ngai na konane otifaye d'abord oyebani ya kosisa makambo nyonso. Naibité. En tout cas, beaucoup de ces autres ma famille pour les cambo. O ezali cambo somo. Donc papa nabiso denge zaboye abi matete par rapport matete papa ye politesse ne yango yelo na moi si liban. Naibité. Ba ko ba changera moi si. Ba ko chaper moi si comportement. Nakolo ba misi. Oui. Moi si nanga soka azalaki moi si malamu. Toza ba niveau haute. Ata mukolo moko te amemanga na nzela ya losambo.
na âge na yo aye papa na âge nonga mama za lusambo na na âge na yo Ah, tété. zoloba yo te Mais oh, maman, uzozwa makambo osalaka nga na ndako omema ngo ntina plateau yo ni mtu bandi yango ti yo ni mtu Biso bandi te, nga ezala besoin ya makambo ya boye te, Yo nde moto eza bandi. communication. Etango benga ana yebaki te eza chaîne ya malamu boye oyo komemanga awa po toloba ba makambo ozoloba awa lokolo mona ekokomi na suka yango memi makambo na yo chez biso tv po bapesa yo oyo ekoki na yo mais mpo na nini ozosenflamme oyebi ndenge omemi nga awa makambo na biso ya ndako ememami awa est ce que oyebi ke monde entier bazotala yo mpe bazoyeba oyo ozoloba alors ntango yo ozopesa barapport na awa liboso ya bato mpe liboso ya chef de l'état olomikitisa bato bamonaka te bwa mwasi aza na raison ozosenflamme naza na raison nga na tort te nalingi kobala pupu te soki oyebaki oza mwasi malamu avant okóma awa olinga osilisa nanga na ndako soki oyebaki oza mwasi malamu olinga osilisa ata na bandeko na nga obengi ata bandeko na nga osololi ata epai ya basali ya nzambe mama oza mwasi mabe parce que owelisi kokóma awa ok awa na kati ya chaîne eza place oyo basekret na biso ya ndako eza dévoilé na tout le monde omiteki mobimbo oyebi teyo miteki te na yo il faut teyo miteki te namoni ki oza mwasi mabe mpo obimisi sekret ya ndako Papa Pablo, biso te permettre bolingo no epanzana ana kata plateau te. Là, biso te permettre ngote. Papa Thomas Fabé, papa conception rapidement. Biso awa to kabola bolingo ya batu te. Mais amemi yango déjà awa. Biso za tribunal te, biso te mabatu pour la réconciliation. De wana biso. Biso bilo wana te. Bonjour, oh, l'homme de Dieu. Boni. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'intervention. Aux place au fanda. Ok, merci beaucoup. L'homme de Dieu, Thomas Fabien. Problème aux qui s'est passé, il paraît que ça fait déjà 2 ans. Il y a un bail naïe. Bazoyo kana soute puis mbana memi na kati il faut pas divorcer. Soit disant ne mobile ndenge mama tete abike atali constant a la problème on a mobile na été. Mais à cette vérification, changement de comportement mobile na et retomber que mana moi c'est mon comme on a souci. Gazo qui numéro souci avec après c'est biso peut de bien souci aí. Souci bi banda ba fan na pendant 4 ans. Mam papa Pablo atke jamais robeteli solo qui a moi si moko comme on a maman tete pe ana bana misato atke jamais robeteli solo wana na 4 ans na ba vivre na papa Pablo a sommelier déjà ce qui soit déjà terrain ba c'est déjà près d'autres pe dans une semaine awa bazo qui négocie sa biloko nyonso ya libala mais yé côté oyo azana besoin ba sa nini ba divorcer de tout ça ba vérification maman Suzy yeyo maman Suzy et puis papa Pablo yewana donc maman tete yeyo azali mwasi na ya liboso babotine bana misato. Donc pour le moment, il y a maman tete na baboyani te. Azali mwasi na ya libala to mwasi na ye ya libala. Donc voilà, na arrangé. Mwasi na ye ya libala o bani na ndako moko ye akibisa maman Suzy ka c'est pas na bango. Bakabana maman Suzy ba 22h ndi akoma kuna na ndako 23h. Ayoko vérifier nzoka donc jusqu'à présent bana processus de divorce mais hier dans na ndako kuna na bim na ndako kuna de tandis qu'il y a ça déjà près d'autres ah bon ça que c'est passé yango so ki alini mama tete c'est pas pour nini papa ya impolitesse na ye asimbaki na nzoto akataki babilama na miso ya batu mpona tunaki mama tete bon wana ofunda te mama tete abiki ye na famille banani na sola pe na bango te et ye pa yeko confirmer biso likambo wana bon par rapport que soit-disant famille à papa Pablo Balinga Sousou, maman tété, parce que ma tété, soi-disant, je n'ai pas dit, n'a accusé ma tété, impolitesse n'est matière, pas mbali, respect pas mbali, zate, asimba mbali, même si la place où ils ont la place, intimité, na mis sur nini, yabatu. Donc, les Cambouza qui s'est passé, yangwana. Merci beaucoup, papa Eric Maloba. Je crois na kobandana na papa Pablo. Papa Pablo. Oui. Biso awa comme état musala nzambe otozana. Toyaka kokabola te. Toyaka ndiko sangisa. Ngena yeba parce que oyoka déjà que moi si mususu azali. Ulingi déjà o memaye déjà na prédote ndenge na yoki.
Déjà près de ce salami. Mais ça, c'est salami. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a que vous en avez au Bali, ok, prédoté déjà moi si nous raison. Mais ça a moins deux raisons valables. Oui, ça dit que au tika moi si na yo na bana ou qui n'est pas prédoté côté. Merci prophète. Raison ya liboso ezali mwasi na ngai ayebi kokipe ngai bien te na ndako. Mwasi na ngai ndenga Loba. Mana osenga uvanda kimia toyo Pardon, papa. Oye koluka solution Papa azo débordé makasi na miso na nga azo kitanga na miso ya mwasi na ye papa. Azo dimine nga na miso ya mwasi oyo. Donc nga na sa so na valeur te. Tala ndenga na sa tala mwana ndenga azali. Azo kitisa nga na miso na ye. Papa na osipote biloko te. Moni jusqu'à là, il n'a pas sa mutu tort exact, mais il n'a pas sa mutu raison exact. C'est pour cela que nous avons tout na ma question pour na koyeba bisika ni tobi ko soutirer solution katalika. Pour na nyonso na kosenga onde ozande kimia. Parce que kimia ya onde esunga biso to trouver chemin ni ya malamu na kati. Papa na zoyoka. Na kati ya koloba lisusu te. Pour na continuer koloba. Tozoyoka. Merci. Mwasi na ngai oyo ezomona oyo munene. Na kati ya ndako ayebi ndenge nini mwasi abongamaka te. Na trouve oyo eza bon te na mikolo oyo epa na ye. Ayebi kopesa nga esengo na ngai te na mbetu. Soki toza na ye boye tozosala feti. Feti wana ezokende lokola invité bazali te. Pablo lobela makambo wala koko mate na poe wana. Ba camarade. Koko mate. Nazolo baba vérité nyonso parce que ils a yonde mutoli to komati awa libosa monsieur journaliste et puis prophète azala. Ye aza mosena nzeba bombela kaye eloko moko te. Mutu soka kene balé. Soka kati nyonso tu eza na nzoto ni bilamba nyonso tu e balé mona kati na musisa. Papa Mosakoli. Moi si nanga ndenga za boye. Azosa makambo oyo na yebite soko ko permettre makambo esala manakati ya libala nayo. Ata nazana ba camarade ko katanga bilamba devant ba camarade. Manzaka na ye na yebite soko ezaka o nzambe asala pona batu nyonso. Nalinga su bandeko na ba koma na ndako na ngate. Vis-à-vis ya comportement na ye. Moi ça zo katanga bilamba na miso abatu. Soki ndeko na nga yebu ata moni ke ndeko na nga vandi wana. Ya liboso sono ndeko na ngai ye na ndako pona eka ayo senga mbongo akomona imere na échanger abano sa makamoko abongo po ndeko na ngai tele makende na boya koloba mabene na famille na nga ninga zawa mais na yebiki to botni bana misato 25 ans nga na etosali na 25 ans na cause expérience ya libala te lelo akomiti chez biso TV A pona koluka nini elakisi azangi expérience ya libala. Ceux qui ont 25 ans ont une expérience à Libala, à l'ingra 6 ans en andako. Mukoni moi ou chama ko l'église. Ceux qui ont mabe akomi mangana nzela malamu pe nzambe. Ebité. Na ebité, ceux qui alinga sala iloko nini na ebité. Ko bibisa ngai liboso ya bato nyonso tubu na TV na ebité. Et puis zamba na ngai liboso na leka na chaîne moko ya télévision boye chaîne ya munene boye o nga na tala kaka na TV chez Biso TV na leka boye na manda ko Papa Pablo. Mais là je suis étonné oui pas monsieur journaliste. Thomas Fabien ngande prophète Eric Marine un journaliste. Merci l'homme de Dieu. A tenu deux questions. Et il faut répondre Biso. Et l'autre ni poussé ozana ndako ya libala oke kobela libanda. Donc, on répond, il aura liboso, le bibo, il aura mis balé, yango. Et s'il y a balou qui a tourné, ozo sa biso boy. Deux questions à Pamba. Il faut répondre biso. Merci. Na makamyo surtout na lobby awa, na kacha eza na épinglé makamyo balé na kati. OK, bino fa bo épinglé yango. Ezali ayebi ko bonga mate na kati ya ndaku. OK. On a liboso. Aza brutal. Moi c'est ayebi ko bonga mate. Lelo oyo moi sozomona oyo lelo asombi lupango na maeli na ye moko mais ngana ye tosali 25 ans ngana moi so tosali 4 ans ayebite oyo nini moi sozolinga te ya komemanga na place ya boye namona makambo ngana unamona te na place ya boye donc c'est juste ça
Donc, nayoki bien papa Pablo. Donc, olingo lobake ti otikinda kunoyo, eza parce que madame Ozusika akoki ko accomplir dans 4 ans makambo moi je suis 25 ans à salité. Oui. Merci beaucoup. Na ozongela. Mama Tete. Papa. Na makambo nyonso papa Pablo lobi. Yo zo se reprocher nani. Parce que na mokili balobi ke mai ni bana pamba. Nga kutuna nyonso oyo elobami, au moins j'ai constaté au moins une chose. Quand on a zokota nakotaki moi agissement na yo. C'est par là même ndenge Bible ezoloba. Akata Galates 5, je crois 22e verset, ezolobela biso sur les fruits de l'esprit. Nakuti kati na yo tempérance ezate. Vous êtes trop colérique. Alors avec la colère, ils a pas si pour moi accomplir ma kabu ya malamu. Nakati ya vibo. Nesiko parlandi na nina tuna. Na nyonso papa luki. Yoko yiko yebisa biso nini. Akosi biso a créé raison kaka po abala mwasi na ya jeune to eza ya so. Il faut yebisa biso raison nini pe ezo pousser yo osala kabongo. Papa masala mutu na mukina ndenge na ye. Nga asili kaka noki. Wana ndi ya solo. Nalinga buzo bate liboso nanga. Wana ndi ya solo na sili kaka. Me fasi porte nga bongo. Na mwasi na ye. Siko so na sili kaka. Yango esala kefake linga mwasi mususu. Ya mibale. Ya makamba sali 4 ans basobi lupango. Ya na kopesa nga mbongo. Zwa mbongo oyo lia. Zwa mbongo musu bombaka. Poto somba lupango. Na kati ya libala. Mwasi mutasombaka lupango to mobali mutasombaka lupango. Na yebi mabe na ngeza koteni. D'accord. Na yoki yo. Eza clair, eza pe simple. Eza na makambo susu ekutana na kati ya ndako ya libala oyo bakoki koyebiso te kesala. Ezaka à travers mayele ya bomoto nde comprendre que na moni mobali na nga faiblesse neza place boye. Ngai funa épauler na côté boye. Je crois Bible écoute le bango clairement. Proverbe, je crois 31 à partir du 10e verset. Ils ont expliqué makambo nyonso lolenge yo mwasi esengeli ozala. Tabi qui peut trouver une femme vertueuse. Donc ils ont quoi à trouver bomengo nyonso ya mokili. Femme vertueuse na kati ya vertueuse wana tozomona eza valeur. Na kati ya ba valeur ezali mwasi oyo atondi na valeur, azali mwasi oyo mutu nyonso se alulaka kozala naye. Ezali mwasi oyo apesaka mobali kimia. Ezali mwasi oyo ndaku na moye muyibi akota na kati ezali. Alors, effet déjà ya koswanisa mobali. Ozomona aza mobali moko aza makambo esepelisaka ote facilement robima libanda. Or libanda ndenge ezaka bona kati ya libala tozala kwa ndenge ba ako pesa exemple ni. Ndenge tozala na kati ya berger. Ba nyama baza na kati. Alors, un berger aza libanda aveyaka tout autour ya bergerie pona ke nyama bimati. Ndenge moko pe na kati ya ndako ya libala. To soki mwasi na mobali baza na kati ya ndako ya libala, baza lokola na kati ya bergerie. Alors, soki na kati ya bergerie nyama moko oyo aliaka ba nyama akoti na kati, yebake sort ya ba nyama baza kati ya bergerie, eza sort. Tiko be oyo nyama oyo ya mabe wana akoti na kati ya bergerie, eza lokola comportement ya mwasi na kati ya ndako ya libala. Na ndako ya libala mwasi esengeli azala douce. Parce que mobali moko te na kati ya mokili bakosa ote azala na mbongo, azala soki ndenge nini. Soki ka na ndako ya libala azana kimia te mama bakosa ata asambela aokima libanda ta. Esengeli azala animé na molimo mosantu po ye wana nde mutu akomemele douceur. To mutu moko te akoki kovanda na ndako ya libala soki kimia eza te akovanda te.
eza l'un des causes oyo moni mibali ebele kati ya libala neti ndenge eza. Donc c'est simple et clair komona ti ake awa c'est à cause ya yo nde moto obimisi na ndako parce que atrouvé kimia te ko bakangi mpe awa facilement mpo ya nini atrouvé ke awa mwasi aza na mayele yoka abaexplike bien alobi soki opesi ye ndambu ya mbongo aépargnaka mosusu asalelaka ngo babesoin na ye akonsomaka nyonso. Or biloko wana mobali moko te atikala koexplike yango mpo akoloba lelo alobi lobi kuna koba ye na ye parce que mobali aza na posa mona bisika mosusu mwasi mayele efongwamaka. Donc eloko ya tire koto c'est simple amoni bisika peut-être yo sukeli awa nde amoni ke la dame quand même akoki kopesa ye eloko oyo des fois parce que ndenge tozaka na vie boye toza biso toza na banzala eza nzala ya bilei te mais nzala ya accomplissement ya projet. Or mobali na mwasi so basangani eza lokola so basangani bongo c'est eza pona oyo ye na implice na ye oyo pa bakisi implice esangisi pe esali accomplissement ya projet. C'est quant à toi nayebi ke faute na bino na minute faute eza partagé na ba côté nyonso. Papa n'a pas su koassumer charge ne ya mobali na bisika moni ba faiblesse no mwasi. De la même manière yo pe mwasi okokaki ko accomplir charge no bo mwasi te vis-à-vis ya ye mobali. Donc yango nde ekoze kobimane ya libanda eza eloko na ko encourager te netinga en tant que mosala ya Nzambe parce que même ilolo banzambe ezopekisa yango nakoki ko permettre bino te boka bon. Parce que déjà il y a une union ou déjà Nzambe asa scellé na kati. Papa me façon ozolobela koyo ezokende bien te tikana si sa mama nayebi ke na okende bien te parce que makambo nazoloba lokola nazobimisa bisika bosoto ezali nayebi ke osepela na mote. Or tozoloba mpona kosepelisa te tozoloba mpona kobongisa. Maman. Par façon ozolobela c'est comme si ozokotela bango c'est comme si basali malamu ngande na za mabe ozokondane nga mbala moko ozomona esalanga bien te parce que oyo aza mobali na ngai ayibi nga nde mobali fo telemela nde makasi mutu ne achangeaka te na mokili na achangeaka te ye ayibi nga mobali me na misu na yo ozoloba makambo neti ozopesa bango raison donc nga nde mutu to raison sikoyo epa na nga nga nde akomi sikoyo mwasi mabe ye mwasi malamu miyibe mibali bazalaka boye papa miyibe mibali balinga kosalaka makambo mpo mobali alinge makasi me ngai naza boye papa makambo ndenge eleki boye si na comprendre déjà ke mabe moko ezali doki ngai naza condamné ngai naa condamné mais pas de yo nayebi soki yo na ndako malamu ya te mpo soko ye na ndako ngai na ozelo papa ngai nakei ngai na ozelo na ndako wana ngai nayebisi yo omoni mwasi oyo zalaka na ye zalaka na ye me ngai nakei na ozela yo mpe na ozela mpe na ye wana nakei na lobi naoloba na o mama tete mais yo bengi biso mpona solution sikoyo solution to papa émission oyo boza yango ko bozokoke ngai nde nakomi mabe bokotela nde bango bokotela nde bango tomona bravo Jésus ezalaka suka Papa Pablo. Je te comprends. Mais ce que tu as commis comme acte, c'est un encourageable. Parce que au-delà de tout, la Bible les a expliqué clairement que moi, si na mobali bakotikala lié na mokili jusqu'à ce que moko na bango mibale akokufa. Nde par là mobali akozwa ndingisa to mwasi akozwa ndingisa ya kobala mwasi. Mais na part na yo bana bazana kati ya libala ke bala mwasi. Bien sûr, eza pasi komona na kati ya libala kimia eza te. Esengeli kaka kosenga lisungi ya Nzambe na kati ya libala na bino. Pe sala tu ko rééduquer mwasi. Parce que koka bwana okende boye. Msusu la dame oyo na akize na ngate. Msusu azana malamu ti aza libanda boye. Peut-être na ndako libala ko trouver pe pire que ye. Tanto pe za problème na été, tanto pe ko zala pe yo moko nde moto za problème na kati.
parce que mobali ndinga zabo il demeure toujours insatisfait surtout na kati ya makambo etali désir parce que nayoki ça fait plus de 5 fois na bando compter tant on a yé l'état bazo pesa nga micro nazo compter ça fait plus de 5 fois milelo na izaka beaucoup plus branché côté moko boy azo sepelisanga te oui nayebi ke yango nde pe muto esalaka force ya relation mais ko éduquer pe moi si eza pe base oyo ebotaka pe makambo ebele ya malamu na kati ya relation ya tu peux bien constater que aza mobali ya bato ya Suzanne. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. C'est comme si que on a besoin au kabolangai na mwasi o nga nazolinga mingi ou comment. Ozolinga ye mingi mais jusqu'à là tu n'es pas encore. Mais au komi siko go toucher place nga nazolinga te ke batu ba toucher. Bon, oza mosali na Nzambe alors oza wana pona ko sangisa et non ko kabola batu. Aza mwasi na lingi mingi par rapport ya buzoba oyo première femme nanga asali na bapasi nanga na bisengo nanga a contribuer ni lokote au contraire ayende na pasi mususu ko bakisa likolo pasi soko ke pa na yo kuta na zana bilamba ebele mais na ndako oyo liboso soko ke okuta bilamba izaka ya okata na ya okata. Comment pas bien. OK, mais pas Pablo. Moto na Nzambe. Maman Suzy. Oui. Je crois Thomas a beaucoup parlé. Wa mukolo. Je peux te kaboli pe te mais donc peut ça conseil bilobi est-ce que nature était abinoté yo momoni constant il est na kata plateau. Soza moto tangaka. Oza pe chantre au priaka. Oyo mo ba ko tirer oza leçon na makambo eleki awo. Biso to sali musala na biso to suki wana. To plutôt que ça Thomas Fabien était Thomas Fabien c'est juste le balinier est très important. Mais attaquer une femme en tant que vous appelez un discernement. Yo mo eba rozwa leçon na kata makambo eleki. Leçon na ye monsieur le journaliste. Na kati makambo na azu leçon kaka a na kati ya plateau na bino. Non. Leçon. Mais Papa Pablo. Oui, monsieur. To memana nini te. Conseil décision te. Biso pe to pe na besoin pe ya ko fonctionner pété. Mais na moni moko boye na moni lokola excusez nga pona koloba parce que moto na Nzambe azana pona ko ko fortifier quand même biso. Bon, bolimbisa nga na ndenge na tomboka kia wa vis-à-vis ya comportement ya mwasi na nga liboso. Ngani naza awa naza muto bajar wana te na muke na ye na mukuse na ye nga na lingi ye na banzela oyo nga na lekite mwasi akoma olekisa nga na banzela wana nga na yebaki ndenge basambelaka te grâce na ye lelo akomi komemanga na église nakomi koyeba ndenge babukaka mpe mabolongo mpona koluka elongi ya Nzambe. Vraiment bo excuse nga mpona nyonso to eleki awa ntango bobenaki nga na émission nayebaki teke na kokuta bango mibale en émission. Alors kokuta na nga vraiment nazalaki étonné nakokaki ata koloba te parce que nakuti bango nyonso mibale awa. Alors moi je croyais que bakutanaki ntango mosusu na balabala babundi nde bino bokangi nde mpe boinvite nga awa boyi na bango awa. Eza émission et toko continuer ma mosusu awa te. Oui. Mais si réellement en tant qu'un homme so ibisaki mama Suzy kwa na mwasi na kati ndako anga lingo te. Je retrouve Nasuka. Merci beaucoup. À la prochaine. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo.
nayebi ete bolingaka émission mingi Bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo epai ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant, parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen. À travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.